Baye ko benga na biso na bata onatra. Biso to mesana na biso to vanda ya ana kawe. Na ucho bota kala teta na bimimbula nyose betel biso libanda. Bo biso to za bana papa Fati. To kende wapi biso to mesana ao. Bazo la biso solution kaka na esika na biso to mesani. Muto na muto aliaka bisika mesani. To kende wapi. To komi maboma boyena bana taya aza mwana bo. Mwana za ajni. Mwana za deja na 2 mois. Sikona kelena mwana wapi na aza mwana bo. L'état de la biso solution. Biso to biso nyoto to bana Congo. Alobi ni pona biso to souffrir boyena bana miche. To konya wapi to komela wapi ye papa Fati azali. Biso to yebi ke la biso papa Fati azali azu la biso solution. Bakonzi babongisa ke sika pona bino bokende. Na CNPP na bisika musuna maluku bino bokeite pona nini kuna to kokate po kuna pasi to ana bana kuna musika batu musiba kende ki baze melongwe batu musiba kufi moite to koka kuna te to baole bien te maya melezate to sufi biso beto bite to kokene bete to bana nanu baye kila biso ma to bana to bunda na boto kende bamboka po moezate na bana bo to ko banda wapi to ye na hôpital na yo na centre na yo to kuti ba naissance mibale. D'abord, au koyeko pesa biso état général ya ba patient au bazana kati hôpital na. Merci beaucoup papa journaliste et lo comment on a koye biso ezake bana wana ba botami te ke no mikolo na bango ekoki. Ba botami sous ba émotion. Ya komona ke moi si penza za na zemi avandi amoni bazo bukaye ata esika kola les ate. Jour wana mbule zo beta na butu kaka muke émotion muto azolela. Alors que on a souffrir boy passer à kobota à côté sani à boti bangonyon somibale. Donc d'une façon générale baza ba patient oyo tozo yamba mingi okokuta te mutu bazo ya kaka hypertension tension ekiti moi si azemi aboti mwana mobeso pona nini surprise traumatisme wana est créé ba makambo belé ba avortement pe salemi mais webi que espace ezara ya onatra non moi ya onatra ya bakaka tamba to bakomi boye kaka babeto onatra te kaka bato ya onatra wana nde ba pesi bato jeton OK eza ko banda lelo te omoni kaka tala ko banda kaka nani bobozo bato batongiti na ba immeuble onatra nde apesaki bato kaka autorisation ke batonga bazana ba jeton bakonzi babongisa bisika oh il faut bokende ko vanda te ki CNPP te ki na bisika mususu bino bozo kende te pona nini ngai na kende kiti kote papa Kizenga aza kuna ba ouais ba tongi penya ndela wana penjezo le kabia tina boma to komi na boma to tiki papa Kisegedi likolo to kiti na mboka wana boye mutuka na biso etoboki pine wala mutuka we memaki oye memaki biso etoboki pine ba mituka nano ekendaki kuna ekufi na zelo d'autres atende comme benga ko benda ka ba mituka wana to komi kuna po eza muke po ebukani moye ya ko mituka ekatsa batinda biso na lufelo wana kuna eza te seke nzambe alingaki na yete po kuna ezaka esobe maite eloko te motu te ale bata biso ka bo bazo mema bino batongi eloko te mai ezate école ezate zamba na zamba ka bomonde ska ba bino bokende vanda dokendeki colonel azaki liboso colonel akomi amoni alobi awa pa moya ata baza bangulu tokoki kotika bango na esika boye te po baza na bana baya na basi moya kotika bango ezate abengi bakonzi awa ndenge eza boye moya ezate tozwa bango tozongisa bango na palais du peuple bango babi kozonga palais du peuple te zwa bango tinda bango maluku OK tango bakeye maluku ba raisonner ba lobi na mbula munene betaka mukolo wana ba lobi moye ezate ale babwaki biso na jani pepe na l'hôpital ya maboma wana nde batie biso wana ngape nazaki président na komi kombo na zongi nde na ya kozwa mwasi po lelo tosa nini tokende biloko nyonso eza na balabala lelo pe mituka ebimite en tout cas nsi lala longola si bakulaka na mongo lenaka to champiko et min kenga giroando wo cheka mina pouvoir wewe na kempe ba mongo wewe na kempe aluba wewe na kempe ba soeli wewe ekolu makati dis-moi kami boyo yango yoko na jambe ani Joseph Kabila parce ayeko Rwanda étranger pour kami sasa kami ke toko ebono no la Felix ato asimba biso na mboka na biso nde ya boy tatunga ni population belebele oyo bakokende wapi papa chinji chetu chani kimba to amela baji bato ula to
te tu bala le to ani bana no to mana tracteur musa moyela ubwela umutu ju mwabe alo mutu je muki mutu na se chintu chi moyela ka to na chito te to aba ini simena nye mvula ju tutuchila no mwabe mashika ja tutuchila no mwabe baka shini bana ambelo aji fwachi mu mole nyimbi kola atutumina na sha mashini ubye makuta to alukila kwetu baka to echa kwenza mwabe uto tambo so efulalane dihola ka to melengo da shoto tonga lengo dihole bulana tout ça président atoyange place te ko ha munga à l'aise na tout ça te ko population esfula te ko a congolais shobu atoye ko a étranger na wa rwandais hein te ko atoye la ne tout ça ana ngeso e ko la ne fula we ko ana walambe mende wana tout ça atoye fula we ko la ne basi azemi bazo souffrir to komi ko bota mbala kaka tozaka na rai tozo vana te to ye malanke eme mahena ngomene motiso irongi hichi egi ironde ma kisasa kiso wake Moise oya kanga Kongo la luba yonga kiso kinena passe Merci beaucoup. Biso tosali musala ya kodongola bandaku oyo o de pesa maki tosala yango population bazongisi bandaku bazongisi bangari Message nini okoye ko lancer pona bango nanu bandeko bazawa et puis bakonzi basala nini kasi nazo pesa message pa bandeko na ngai bazawa balongola bangari wana bazala batu tawa ko bimana nzela mituke komona bango bakozwa bango comme si bazana donc bazomona ka l'état azati l'état sala siko musala OK Il y a quelque temps, et Sikao Totelemi ezalaki bandaku mingi mingi ezalaki bangar awa tozali na quartier Pakajuma oyo boyebi. Depuis quelques jours déjà, bakonzi mboka bazwaki décision ya kobuka bandaku nyonso ezalaki construite awa de manière anarchique. Mais une semaine après, vie eza ndenge nini awa na kati ya Pakajuma. Mbote na bino nyonso bandeko bolandaka biso partout à travers le monde, bozali na Paris, na Lisbonne, na New York, bozali na Dubaï, na Nigeria, pourquoi pas na Kolwezi, na Mbandaka, bisika nyonso oyo bomesana kolanda biso diaspora congolaise mobimba to pesi bino mbote tokutana isusu na rendez-vous na biso ya sika toujours na cadre ya ko servir bino ko pesa bino ba information o bolingaka pe ko memela bino ba découverte ya ba réalité nyonso o elekaka awa na ville province ya Kinshasa. Ndenge na otolo bango lelo tozongi na Pakajuma. Esika otoyaka boyebi bien babone na biso bayebi tolakisaka bino vie ndenge elekaka awa na Pakajuma. Mais il y a une semaine bakonzi mboka bayaki kobuka bandaku nyonso oyo ezalaka awa. Décision ya bakonzi moye to contester yango ezali te pamba te espace oyo eyebani que ezalaka ya Onatra bandeko bavanda awa basalaka awa babenga en français occupation précaire bavandaka de manière illégale sans kozala na ba documents nécessaires. Alors suite ya décision wana ya bakonzi ezanini et puis vinini bandeko o bazalaka awa bazali ko vivre nango une semaine après ba moi bambula mi pepe ndenge na ndenge za koleka wa bana mikie bazali ko vivre awa na ba condition nini wana nde en tout cas objet à reportage na biso ya mokolo lelo bolanda biso boyoka bandeko ne bazali koloba
pe pasi na bango ezali nini. À tout à l'heure. Ça peut même. Comprends? On fait des société bonjour, mettez lobby. Combien d'heures? Yo, j'ai mal à l'habitude. Ah. Après ça, voilà. C'est l'autre. Continue. Le guichet, maman. Ah, presse, vous voyez, hein? Presse, on est dans la banda. On presse, on eza lipango ya concession scolaire bato baza na kati ya concession scolaire epesi baolala betuna te baolala te osali perte
Mama zali Totoni bebre baby. Tala. Oh, la minute au bureau na moni ekoti bangere. Bongo biso eseke déjà. Il doit faire seke. Maman na tie dépense à moto. Il doit faire seke. Ouais, abine jo fanda ka. Ya biso déjà seke. Ya biso ba ite loko tenga tokoti na sweke. Esa malamu tepena biloko ya boye. Ezalaki malamu kaki wana binisi na sweke. Là, bien. D'ailleurs, ça le vidéo. D'ailleurs, ça le vidéo. Papa, on a vu son matin. On a vu sa vérité. On va faire là. Et là, au moins, ils ont la ratière. Vous pouvez faire 5 000 francs. Ah. C'est pas ça, oh. Faut être ministre. Ministre, à quoi ça? Ça va pas baisser le nom, à quoi ça bino? Là, je vais mettre. La personne aura 15 000 à transport. C'est bien dit. Regarde ici. C'est bonjour. Bonjour. Président. Toya. Beta chômage. Quand tu as les mains, la binomo. Il faut y faire ça. Il y a un qui est la biso. Il y a un qui est la biso. Ok, comme ça, OVD. Ta société OVD va bangi. Tala, ma campo ça ma casse. OVD a dit, pardon, ma campo ça. Baba, tu vas filmer, vas-y. Je vais faire ce que tu vas voir. Bah, ya. Pas de image. L'autre, il a mis à la on a pas la bonne ma campo. La bonne ma comme on a l'état. Yo quand né OVD à lobby. Au sikoyo. J'ai quand même beaucoup de zakia, ndako na salo ngoli. Ami logoli yemo kota. OK bona ngo. Ami logoli yemo ko. Jao. Nani malu katola bakise. Ba, ngayo nalo ba. Tola ba singa mutuna mutana. Tozana nini na profit. Ah, lelo. Leo ndio alipo kitia dezi. Bado okay, wakipa. Oui, ça bien été. Ça bien été. Oh, c'est de Buka.
Awa toza na pasi awa tomona pasi awa bana klasi basi ya bazemi basi ya bumbana lukusa wa ya onatra basala ka batu boyete toza ba Rwanda te ba Rwanda sengeli baye babuki kaka baye bisi ata moto moko likambo te batu balamuki boye bamoni ba tracteur ekoti kaka bazobuka kaka babimiseli batu biloko libanda batu mususu ba perdre biloko ba mususu ba piquer kaka crise parce que eza kaka eloko oyo kaka basalaki bayebisi ata moto likambo te ata moko te toza na mboka na biso ata likambo nini esengeli baya bayebisa moto kaka kobanda lelo ti jour tel moto abima kaka akende place tel nde basalaka bato parce que toza bato ya maboma te ata ndenge bazokende kotia bato kaka na CNPP eza place ya bato ya maboma toza bato normal oyo nyonso baza bajeune bamosusu bakokende ata mosala ya kisoda kosalisa mboka na makambo mosusu nde oyo tozoyebisa gouverneur na biso araisonne na président na biso ayebeke bato oyo nde toponi ye kaka eza bato mosusu te me babanda kosala biso ndenge barwandais bazosala biso na este te nde likambo oyo tozosenga ye kaka ke bazongisa moto na moto place na ye batala ndenge kaka ya kozwa ye en charge na kopesa ye place mosusu avant balongola ye parce que bato bakomi place oyo bamosusu bakomi na bane ebele siko awa ça fait déjà 3 ou 4 jours depuis Babouki awa. Une semaine depuis Babouki. Bozo vivre siko ndenge nini. Ngai na lali libanda kaka. Tala lopango na ngai yango kaka na buki. Mususu yango na buki biloko eza libanda. Moyen na sala ezate na lali libanda. Pantalon oyo na sokoli kaka. Ekauki kaka na nsoto kaka. Basi bazana bana kuna kaka moyen te. Awa tomonaka mingi batongaka na ba matériaux durables te. Bangar et tout ça yo tomoni otongi na mur. Est-ce que ozana ba document o epesa ki yo autorisation kotonga? OK. Selon kaka bozui ya moto. Moto na moto akoko tonga kaka selon kaka bozui na ye. Soki na moni kaka esengeli na tonga brique na koko tonga kaka naza na mboka na biso naza étranger te soki eza défaillance kaka ya urbanisme habitant wana ezotala ngai te omoni bato bazotambola na mituka na nzela sans document omoni moto aza na permis te azotambola mais azosala transport azomema bato azosalisa l'état. Mais oyebi ke espace ezaka ya Onatra non? Mo ya Onatra ayeba kaka tamba to bakomi boye kaka babeti Onatra te kaka bato ya Onatra wana nde bapesi bato jeton. OK. Eza ko banda lelo te omoni kaka tala ko banda kaka nani bobozo bato batongiti na ba immeuble Onatra nde apesaki bato kaka autorisation ke batonga baza na ba jeton. Siko l'état atie babisika oyo azomema bato bakende kovanda kuna. Bino bokete pona nini ti lelo bozaka kolali ba mais ti siko ngai na moni place bazomema bato te komema kaka bazomema bato bakei kotika bango kote mubondo ekoko bimela bango ekoko ya koboma bato bakei kaka mboka mosusu boye kaka batiki bino mokonzi ya mboka wana kaka abengani bato wana eza kaka lokola boyokani ya ministre de l'intérieur na ba chef coutumier te esengeli place wana ezala kaka organiser parce que pona bato kaka toza bato toza banyema te nde oyo maloba na nga wana soki moto mosusu aloba kaka na caméra na biso bakonzi bazolanda yo message nini okoki kolancer kobana mokonzi ya mboka ntina bakonzi nyonso batikali par rapport à situation lelo babuki bino botikali ngai nazoyebisa mokonzi ya mboka mais avant basala likambo ya boyi ezala kaka raisonnable ezala kaka brusquement lokola moto ameli kaka ata jamba na ye kaka azokisi moto te nde likambo oyo ndenge basali boye parce que bato nyonso ndenge baza boye moto ata moko aza na esengo te baza bato tala kaka baza bato kaka bakoko kosalela kaka gouvernement atalobi mosusu bakoko kosalela biso brusquement te bato balala libanda bamosusu baperdre biloko bamosusu bakufi bamosusu baza na hôpital. Mbote ndeko mbote papa kombo nani? Kombo papa Jean-Claude. Papa Jean-Claude tokuti bino on a pas Kadjuma très fâché au juste problème ezani. Problème ezaboye toza desi. Po toza ba Rwandais te. Toza bakolo mabele. Aba papa sala likambo ata mwana za liboma papa abengaka na mwana lobi banda nano nazomona ozotambola mabe na linge tamboli wana te. A conseiller mwana pa yoki papa yebisaki ngai.
mais papa na biso bazo mema biso ndilo kwa bambwa moko boloko ya ba étranger toi ba étranger te poko ma député biso ne bato to votaka nano bango peuple d'abord bolo ba peuple za biso siko tango bo humilier biso na mboka na biso botiki biso na balabala na bafulu wana tozolala na bana ba bébé na biso bambula minene zo betela biso boy na mboka na biso moko eloko nini epekisaki bino kaka tovandika awa bosai bouclage ndenge bosalaka biso liboso mutu na porte na ye yo telema wana boza combien 2 personnes 3 personnes hein maman papa intel oleki kuna ka boeti botie biso bouclage boyebi ke no na kawele baza 2000 personnes na 2000 personnes wana tozwela bango esika ya 2000 personnes ale boye pe pupu ale papa boye ba awa une semaine bo ba otiela bino mituka bo kende kote biso tozweli bino bisika na bana boke no vanda kuna bo tieli biso ba mai po boye bi ke no ba batu bakoya kuna bana bazali bakomela ba mai po ndenge toza na kawele totangisa pe bana ba otanga kala awa na ba cité awa tuko lokwa bino bo biki biso briske bana bakokende wapi tango bokomisa bana na biso kuluna ka bino batalikola bana na bango ba voyu bana na biso batanga siko tokoli na bamboka pe toye ba ministre ya bao batangaki na ba village baza awa ba gouverneur batanga na bamboka baza awa et pourquoi bana na biso toboti bango touti bamboka toboti bango awa bakokobima pe ba gouverneur alobi te mais tant bino boya kikotonga awa boyebaki te ke esika oyo ezali ya onatra bovandi botongi sans que bozwa document sans que bapesa bino autorisation boyebaki te ke un jour ekoyi pe kosuka bo sasu abenganaka biso na braza omona ntango babengana biso na braza tolalaka na poilu wana seliko gouverneur Kimbuta bakuti biso wana ale colonel oyo nani soki bienvenu soki nani wana babengi baye Kimbuta gouverneur ye moko na président Kabila baobi fulu etoni na balabala boepona nini zwa bato wana zongisa bango na kati bana président Kabila atia biso awa mutu moko abuka te siko ti Kabila alongwe papa kolo mboka aye tosepeli tolobi kolo mwana mboka papa na biso moko aye oh papa amalembe oh papa Kisekedi alobaki peuple d'abord nano biso nde bato ife tozala seke na mibeko ya leta kuna biso tozalaka na loi te na mibeko nao ya leta bino nao bakondi bozala biso tozalaka na loi te na mibeko awa tozolala te ujana azobeta masasi mikolo nyonso tikata akolonga na ka kuna aye azobotola biso batelefone masasi mikolo nyonso criminel bino bozoyoka baosa criminel eza biso population te eza nde basoda ujana ngombe kuna alobi ngai yao soki ovandika 18h ibalomona ndenge bato baokanga bato ndionga bangulu bazobota batelefone okuti mbongo boyebaba botoli yo toza wapi policier azalaka mpona kobatela population na biloko na ye mais policier ya banda awa ti kuna bazwa biso kwa bamwembe na bango bakriminel masasi boyoka babetaka eza mokongole te eza ne soda nazobeta bobandi babotoli telefone abeti yo masasi tokokakaka akimi ate siko population bosande bakonzi babongisaki bisika oyo ifo bokende kovanda toyoki CNPP toyoki na bisika mosusu bino bozokende te mpo na nini ngai nakendeki ti kote papa Kizenga aza kuna we batie atongi mpenza nzela wana mpenza ezoleka bien ti na boma tokomi na boma totiki papa Kisegedi likolo tokiti na mboka wana boye mutuka na biso etoboki pine wala mutuka oyo ememaki biso etoboki pine bamituka nano ekendaki kuna ekufi na zelo dotracteur nde ekomi obendaka bamituka wana tokomi kuna po eza moke po ebukani moye ya komituka ekatisa batinda biso na lufelo wana kuna eza te seke nzambe alingaki na ye te po kuna ezaka esobe mai te eloko te motu te ale bata biso ka bo bazomema bino batongi eloko te mai eza te ekole eza te zamba na zamba ka bongo nde esika baomema bino bokende tokendeki colonel azalaki liboso colonel akomi amoni alobi awa pa moya ata baza bangulu tokoki kotika bango na esika boye te mpo baza na bana baza na basi moya ya kotika bango eza te abengi bakonzi awa ndenge eza boye moya eza te tozwa bango tozongisa bango na palais du peuple bango babi bakozonga palais du peuple te zwa bango tinda bango maluku
Ok, tango bakeye maluku ba raisonner ba lobi na mbula munene betaka mukolo wana ba lobi moye ezate ale. Ba bwaki biso na jani pepe na l'hôpital ya maboma wana. Nde ba tie biso wana. Ngape na zaki président na komi kombo na zongi nde na ya kozwa mwasi po lelo to sa nini tokeni. Biloko nyonso ezade na balabala. Lelo pe mituka ebimite. Kuna siko na CNPP batongi bandaku to kuna ndenge za boye batieli biso batanke ya minene wana après biso moko tozwi bakupe tobandi kokata bamatiti bamosusu mpe bazotonga entre ekole wana batie mi na biso entre biso na ekole na hôpital bazala kuna biso mpe tozala na ngambo kuna batieli biso mwa mai toza me tovandi na biso babisi biso ka bovandaka bongo mukolo yebani te donc bovandaka wana bozela bajeton soki ebimi nde bakopesa yo jeton soki obimi okei ozwaka po ntango ozonga okuta bamuka baza wana bala oyuti wapi opresente kati wana ya jeton babi avandaka a ozongi me makambo ya bandako ya kozana toyebi yango te awa toyaka kosala reportage moko tokutaki batoilette eza te kuna esika bokei batoilette ezali batongi toilette lobi penya babeti penya toilette na batoilette ya basi bakaboli na ya mibali nga nazalaki présent. Ok. Message nini relancer siko na bakonzi mboka po yo ozu déjà esika na okuna. Na zo esika te na komaika kombo. Komika kombo. Kuna to vandika lokwa bampuku boye. Babwaki biso ka bon. Message nini relancer na bakonzi mboka par rapport à ba condition oyo trouver kuna nini ba ko sala pona bino. Na lobi boye bakonzi na biso baza mayele. Poko ma ministre okoma nini ezate ka zoba bazuya ba chop place wana te. Avana no tango tangi oyebi bani batala ka nteka bana na bango te. Biso pe toza pe to abatu. Bapesa biso misala te tozo kende ko memaka ba comporter na eloko bateli basi biso ya sosimek omona sosimek ba ko memiso banda tongo ti butu soki combien de conteneurs 9000 francs 9000 de 7 à 19 okoleza bana ndenge nini okofuta ndaka bato ndenge nini chinois azozwa mbongo ebele indi ebele me congolais eloko moko te siko toza na moko wapi soki epa sasu alobi kuna te bozonga epa na bino toye awa na mboka na biso bino bolobi te siko botela biso bamasuwa tozonga soki biso tozongi biso nyonso nani yango bana vote bino. Merci beaucoup. Message na yo ya mabe alikuwa kelekana boma biso tomona pasi na Congo to ba Congolais to amona pasi tia komemaka biso bisika bi aya na matasa besa biso election yango ekoki bana classe ba abo bare biso to sila eko malisu na butu basona bakotela biso er nyonso tu tala tala pour na bébé abo tala ba jitobo kola bana o bana ya mikela boye tozana mongo te tozana misala te abo madeka bombe bana mongo dosila biso banani a charger biso aya na bombe aya ko boma biso mbote papa kombo nini kombo na ya mama Sylvie. Mama Sylvie tomoni na bébé awa likambo nini boye baye kobenga na biso na bataonatra biso tomesala na biso tovandaka a na kawe na wuti obota kala te ta na bimi mbula nyonso ebeteli biso libanda bo biso toza bana papa Fati tokokende wapi biso tomesana awa bazwela biso solution kaka na esika na biso tomesani moto na moto aliaka bisika amesani tokokende wapi tokomi maboma boye na bana tala aza mwana boye mwana za âge nini mwana aza deja na 2 mois siko na kele na mwana wapi na aza mwana boye siko depuis babuki bino mikolo pe leki ebele
bozo sa ndenge ni pona revivre na bana mikiebo soki mbula soki moi bozo sa ndeni tozo lala libanda tovanda kutu banzala bitika kolia ezate bata otela bisa biloko baya pete mbongo ezate tikono occasion ni toko misulager l'état de la biso solution biso tupisa nyoto to bana Congo alobi nini pona biso to souffrir boye na bana mikie tokolia wapi tokomela wapi ye papa Fati azali biso to yebi ke la biso papa Fati azali la biso solution tolembi bakonzi bayebisaki biso ke mbamituke zozwa bino ezomema bino na bisiko esengeli batia bino bokei te pona nini papa kuna tomesana te tokokoka te bakuna bandeko na biso misu bakufi botiko tokokufaka na saison oyo batukombe toza na pasi tomesani awa biso tokovanda kaka awa osenga nini na bakonzi oyo bazotala yo ndenge ozolala libanda na mwana ya bebe boye na mbula na malili nyonso ezosukaka na nzoto ya mwana ya bebe boye innocent bakonzi bazolanda yo message no ezali nasengi na papa Fati ayoka biso mawa asulaje biso na ndenge esengeli tovanda bisika tomesani soki alingi tolungwa awa apesa biso dele ata ya ba 5 mois 6 mois topulaje po tolungwa tokende na miso mbongo eza te kolia eza te botala nga na mwana ya mokele boye nakokende ndenge nini naza moto bandumbi ya moto akikuti nakende masi naza na mbongo te posibilité eza te tosengi atikela biso nana ta mikolo oyo biso tokotungama mpona bana baka occasion basoma bazokanga biso tokufa. Ok, merci beaucoup maman. Mbote maman. Maman kombo nani? Maman Prosperine tomonyo na bébé boye na balabala likambo nini ekomeli bino? Ovandika babuki biso tola na bana libanda bambulo bamai yesu tozobetela ka na bana ka libanda ka bo to souffri babengani biso mabele papa babengani biso to souffri na bana ya makasi. Mais bakonzi babongisaki esika pona bino bokende na CNPP na bisika musuna maluku bino bokei te pona nini kuna tokoka te po kuna pasi toana bana kuna musika batu musu bakende ki baze melongwe batu musu bakufi moite tokoka kuna te to baole bien te maya meleza te to sufi biso be to bite tokokende bete to bana nanu baye kila biso mawa to bana to bunda na boto kende bamboka po moeza te na bana bo tokobanda wapi mwana za na asni azana 2 mois mwana za na 2 mois siko na minute nde totemi boye soki mbule bandi na minute okande totemi boye yo osani topola kaka na mbula tozimo aliputa tokangi bango topola ka bo tinde mbule si soki butu tokovanda ka bo sike zate tokokende wapi tobanya bango kaka bo donc bana bazo souffrir alors message nini oko lancer na bakonzi ya mboka o bazo landa na minute yo za na bébé mais ozo telengana na balabala message nini o pese pa bakonzi ya mboka basani pona bino bakonzi bayekela biso kama wato vanda to bundana bo tozonga bamboka kote to yaka ba pesa ube mbongo to kiende pona sika vanda zate po kuna to kokana biso te. OK, merci maman Prosperine. Merci papa. Mbade mama kombo nani? Odette. Mama Odette tokuti bino wa paka juma na kawele babuki yebisa biso makambuni ezoleka likamwele mana weto isoto kisimane to hana bahato sumora te papa na bana mnogam bahato sumora ngolembo henaka ba ngobuka kawele borunga ka faranga bohoraki ba ojango briske makawele ba yoto buka mega ya goto buka dana kitota kaloi dana kitota gonino bana ya kisengola mabalabala to hate sanga ta nampasi to hana faranga iso tana baka kumaba mu mama karasi to yene mpase ramane ato tike nerengene iso to ngotwa ba ototo yakaba otora kaminyo iso ba ototo yak iso to boni bolo ngana loba mama lobawa tangu bayaki obuka bino est-ce que bayebisaki bino ke bakoya batata to sumora ba to sumora mohenaka to ngobuka kaweri bao yango otobuka ndo motikala mane bana akiso ba mu mama class isa amene to mobiramba ntumba ito matoko to kuma ntumba basora ba to nokola ba moto tabana kaminyo ba moto to tikama minisa iso kinena mane ngompose na to meto kisingo mo talimo basi azemi bazo souffrir to komi ko bota mbala kaka to zaka na rai
toyemala nkeme mahena ngomene mojiso ilongi hichi eki irondo ema kisasa kiso wake moizeo oya kanga kongola luba yonga kiso kinena pase Merci beaucoup. Père, ya to tshekisa na moya mana to no souffrir mana pena to na moya moko ka se pero tu trek na bera o to meki na basu wa tu choke bora bo mani sto ya na manoya so to yoro tamane moya to to mene be police to na pengera police moko to na le faranga to na le nani kango to mora o to meki na bora o trek intervention penda trek intervention pardon o trek intervention mana to na le moya moko to minda yere mana to na le moya moko bakonzi balobaki babongisi esika mususu mpona bino bokende bozokete mpona moto tout hein eza ba refuser ba bengana kae olongoli otie na place na lakisa no caméra ifate wala eza ba bati sate boka uka ya solo beto sana biso balodili to songo ça papa na biso gilando fondation Widale libanga bayebisi batuke bolongwa ba préparer awa nde balobaka ba santé toza ba responsable na bana classe tokofanda wapi bazonyoko mababana bazotanga lesukise ndio ndeko na biso nalongo na biso awa Abang si sus. Moi mabe na bino omini keli mabe yango oyo. Babuki bozoki sibisi. Babuki mango mona ngaya bazoki sango. Bazobisa bango bazoka te yango na bazoki sibisika bazoki sa bato nga ndako. Po ba mona ke leta sana se. Yande bongo. Seke. Tena bazoki sibisi. Tala, yo bazomona biso tobuki tonyoko ina kobuka bango bazongisi bamoni ke bango baleki makasi koleka leta bazongisi yango sava malamu volonté na biso moko akomi pete basinga oyo te tracteur eyawa te oyebi papa ekomi te wana bozaba nyonso boke publie ah ouais papa omoni nango babuki yango awa ebukami awa nyonso kiteka yango otona batikaki mana nikiwa bota mitalelo mibale mazama pasa te oyo azana mama na yake
Tokutio awa na centre eza wapi d'abord? Merci beaucoup papa journaliste. Nabengami na kombo ya Dr William Bella. Centre Yangoyo, Centre médical Espoir. Centre médical Espoir eza wapi précisément? Centre médical Espoir et tongami na cité on attrape pembeni ya mur ya TCK société o ezali kokangama société on attrape. OK. Alors awa bandeko bazala koto bazali victime ya démolition toye na hôpital na yo na centre na yo tokuti ba naissance mibale. D'abord okoki kopesa biso état général ya ba patient o bazana kati hôpital na yo. Merci beaucoup papa journaliste et loko moko na koyebisa yo ezake bana wana babotami te ke no mikolo na bango ekoki. Babotami sous ba émotion. Ya komona ke mwasi penza za na zemi avandi amoni bazobuka ye ata esika kola les ate. Jour wana mbule ezobeta na butu kaka muke émotion muto azolela. Alors que on a souffrir boy parce ya kobota kotia sani aboti bango nyonso mibale. Donc d'une façon générale baza ba patient oyo tozo yamba mingi okokuta te mutu bazo ya kaka hypertension tension ekiti mwasi azemi aboti mwana mobeso pona nini surprise traumatisme wana est créé ba makambo belé ba avortement pe salemi na banzi mokolo moko coordonnateur alekaki po babukaki ba komaki wana akutaki mwasi moko traumatisé zemezo lingebi ebima il fallait tout tokoliser pour ko battre. OK, siko na niveau na bino d'abord pour réussir ko sauver vie à bana na ba maman baza bien. To sali effort ba maman na bango baza bien bana pe baza bien na lolenge outi kota la bango makanisi bilili elobi. OK. Sikoyo na décision ba kondi bazui ya ko déguerpir ya ko démolir na ebité soki bino bokozala épargner to bo sali ndenge nini? Est-ce que bino pe bakobuka bino po bino boza centre bozana pour la population? Na koloba ke toza épargné ti. Pourquoi? Parce que bisika babandi déjà ba centre mosusu babuki. Alors ngana koloba ke toza épargné ndeni. Nazo mona bazoya ba centre mosusu ya ba collègue basanini babuki. Naza pe na malade moko na kati beaucoup ti aza militaire azui lipaso côté mosusu bakimi basundoli ye biso to récupérer po to continuer soin. Toza épargné ti. To yebité soki bakokomela biso lelo soki na po. Est-ce que bapesi bino préavis to document moko ezo annoncer que Monsieur les journalistes, nous n'avons jamais été prévenus de quelque chose. Totikala comment on a mutualé quitté, et à la mégaphone, et à la nini, que non bobongama. Tokoya kolongola bino na mabele na biso. Surprise kaka na poko ya mukolo ya lendi babandi kobuka. Pona biso batu ya kawele torobi bongo. Toki kaka balobi na paka balobaka. Mais biso kotoyo témoin ata moko te ke no mukolo moko babelela baloba ke no bolongwa botika. Ezati. Préavis ezati. Communication ata moko etikala kozalati. OK. Skobino en tant que centre bozana pona ko sunga population. Soki lelo baye kobuka na bakao bozana ngobosa ndeni yango nde ezali kopesa biso pasi nde mutuna siko na kotuna yo otunelanga bango lokola bango bazoya kobuka biso pe na batu komona ba émotion na bazokweya bazoya pe bakuti ba malade bozobotisa air mosusu nde mutuna kotuna bango me bato oyo bakutia bango wapi parce que bato nde bavotaka bango ti. OK. Mutuna nde otuna bango. OK, question directe et komeli bakonza mboka motuna ya suka sikawa ba disposition nini obino bozui déjà pour au cas où baye borosala ndenge nini ba disposition nini bozui na ndenge toyebeli mboka na biso ata ozui disposition tellement que mibe kwa ngwe uti epa ya bango moko disposition ezate à moins que bayoka mawa à moins que bayoka mawa ngana vanda kawati centre toteli bango isika population ezali maladie ezali donc bozo sungande l'état tozo sungande l'état na esika lingasala kawele mobimba ti pa hôpital ya l'état ezati to yepo na kosunga population baza plus d'1 million alors et loko ya kosala eza que
batala eloko nini bazali kosala ou bien balingi basala avant ya kosala eloko ba prévenir bato ba prévoir makambo biso pe soki bakotikela biso ngonga batika me batika na population parce que tovandi ngana vandi awa na lobi na olongwa te ti population nyonso ekobima donc pour le moment bayoka kolela ya bana ya babebe. Je pense que boliki bisiki ebele ba beteli bambula batika bango bongo ba ndenge nini bakobongisa kama makambo ni ntolo ekoya wana oza na raison pour ceux qui centre kei bandeko ba otika là en cas de problème ba souffrir mikolo nyonso bazali kozokaka mosusu ye wana makila na lokolo baton batetano so tamboli okokuta pharmacie ezate réserve ya kisi moke tozaki nango esa nini esili tokosala ndeni basi ya zemi bato bazozoka bapota na baseti bana classe bazokende kelasi ti toza na bato mosusu bazali ba infirme mosusu bakangami moyen komema bango na hôpital eza yango nde tozali kosenga soki leta tokanisi leta aza motu oyo aza na makila te toyoka s'il vous plaît toyoka docteur message nini okoki kolancer na bakonzi ya mboka au regard ya situation ndenge ezaleli en tant que prestataire à santé. En tant que prestataire à santé, likambo tozali kosala tosunga population baoyo baza bato ya leta problème eza boye toboyi te eza mabele ya leta eza mabele ya société monene onatra avant balongola bango bakanisa nanu vie ya baoyo bamosusu bakufi alors bakoki kosala bayokela bango nanu mawa kotikela bango ngonga pe bakoki koluka moyen ya kolukela bango bisika parce que na minute oyo ebele baza na bisika kokende ti na minute oyo baza na eloko ya kosala ti. C'est un petit peuple. Babimaka bake bakop na bango bazongi. Oui, mais pour le moment bazo bimaka te pona ko sécuriser bana na bango. Et sengeli l'état ata azana makilana maite mazaka na mato ina miso. L'état wana za représenté na ba ministre, na ba député, na ba conseiller, baza pe na bande ko na bango, o ba vota bango. Ba kanisa koyokela bango mawa, batikela bango ngonga. Baza na ba capacité nyonso ya kotikela bango ngonga, ba bongama. Na sima ba kotikela bango bisika na sima pe ya bopesi bango bisika. OK. Merci beaucoup docteur. Topesi bino matondo papa journaliste. Merci. Bana bazotanga insulté. Bana bazotanga insulté papa tozotambola kaboy. Tena difanda. Bien soki bazili biso tokolongwa awa. Wa awa edesa muto komukele. Tozovanda pona basi. Soki bapesi biso bisika. Tokokende kofanda. Nana violé yo. Des policiers.
nazala balisalisi boya kosunga ngai nazala mutu akosunga ngai te soki bino botiki ngai bana babuka bandako yango ya bango biso ayaka libana na mwana moye na bambula na nzoto ya mutu soki boke komona ye bokoyoke na neti biso naozokende mosala boye naozonga na 100 mais polisi akutani nanga na nzela botolinga nyonso biso wapi Pardon. Bazan c'est fait c'est pel câble. Maman le chef besoin de Ah bango bazongisa su banga bango batetia onde bato batetia babuki bango me bango bazongisa su bandaka oyo place nyonso ya babuka abuka tobuka ngo nyonso tu tobuka deja bazongisa tobuka ngo me ta pe ozongisi babike ministre bakoki lwana moto azongisi bango tolekaki na trater tobuki yo nyonso tu tobuki yango mais bango balobi ke bazongisi bango ça veut dire que mosala tosali eza atina moko te donc etala nde bazongisi tala nde bazongisi banda donc mosala ni tosala ozanga makasi la butula basokia mona boye oka polisi ba site ka seri boy taba kwa kubuka ba mona banda kuna butula mona boye sebe Kote yo ba Moïse ba yo tanga singa za ko ba mo yana.
Filime pena nyonso tout bien. Mabe na komi papa lopango. Bakata. Filmango. Filme yango. Biso to buki ba ma chebanga. Filma. Lelo ko zo la butu lelo la basoda. Habite to habite. Papa Bolobi Ntoloba. Papa Bidoloba. Voilà. La police oyo. La police oyo. Talisi bango baeba. Ke mutatisi bango azate. Hein? On va toquer na bisika toquer. Mais major tokuti bino awa na paka Juma Kawele en colère na kanda makasi. Kanda na bino eza pona nini? Chinji chetu chani. Kimba to amela imbaji bato ula to. Tetu balale to ani bana no to mana tracteur musamu mwela ubwela mutu jumwabe. Ano mutu je muki mutu. Na se chintu chimwela ka to yana na chito. Tetu aba ini simena nyeye mvula jutu tuchila no mwabe. Mashika jatu tuchila no mwabe baka shini bana ambelo. Aji fachi mumola nyimbikola. Atutumina na shama shini ubie makuta to alukila kwetu. Baka to echa kwenza mwabe uto. Est-ce que bayebisaki bino te avant que ba tracteur wana eya kobuka bayebisaki bino te bayebisi biso ata eloko moko te kimba to amela na shabo alubu mwato na shabo alubu mokimba to ambila to kata to ba shaba ba to ula to mboba tu signaler tu veux tu préparer na chaque 2 semaines ni baka jini bana to amule bintu tonze bish tuya pour le moment na chintu chimwela ka chena kuto tala mu tracteur munyanga nzu mwabe afu baza munena wa IDPS donc tu dibasha alambe le drapeau nyeye Ike! Oh, bola wapi bola ali no la jani. IDPS viva! Mol! Bakwacha ndenini? Balimaneni. Fachi beto atumba ko kute tubana benda. Tujini mwaji wa bunyi, tujibakenga fo. Nyamba to me mule 15. Baba banga kukwata moto. Mwabe mbula nzupu. Ngamila kutwenza bisi. Mikanda ya moto milo ka bwanyi tusuma. Permis milo ka nyitusuma. Ngamila mubuka lenga boto. Tudibabu sungula nboto kala tukenga tujila no nungwani. Kutoa jiji kutoa kenge mukalenga zambi wani. Mbwa lukai butu tibenzela ngwemu. Donc nabino moko pe bana ya UDPS le peuple d'abord bozo souffrir na ba décision oyo ba konza mboka bozo. Drapeau nyeu tout souffrir bikole tuji tulala mbele mamona mamputu. Vula mutana mutu jibashal. Muka janyu jini jif. Bana baba mwabe mona mutu. 10 mois ya garantie. 10 mois ya garantie ni najani. Kato enaji tuliba kwenza bisi. Kimutu jibale masombe to anu mwabe bwanito solution eza bisi. Amwenek ba minyo babambula bantu baba kudibambula bantu ami kwa jika to to ambula ka biji bantu to. Mais ba konza mboka ba obike ba bongisa bisika pona bino na CNPP musuna maluku baninga musu ba kebino bokete point. Ba kato na bato baloka kuinshila ka kwena machine to. Kato na baloka to. OK, to sa gilata. Merci. Message ani fila fumwaji tu ngatumva ko kutujibana benda tujitukenga mwabeu. Atwalu za twani tusomba na sabo amatu kutuji préparer imtala mbazilio ni difunu. Tala mkwanye bajibenze bisi. Mbote ndeko, mbote papa. Bazo benga o président, oza président ya nini pe président ya nani? Naza président de parking Forgeron Rai. Nde esika babuki biso. En tout cas vraiment papa, nazo sila na mai na makila. En tout cas nsi lala longola si bakulaka na mongo lenaka. To champiko. Et min kenga girwando wo cheka mina pouvoir wewe na kempe ba mongo wewe na kempe ruba wewe na kempe ba soeli wewe ekolu makati dis-moi que mi boyo yango yo kona jambe ani Joseph Kabila parce que un Rwandais étranger po eke mi sasa kami ke toko e bono no la Félix ato asimba biso na mboka na biso nde ya boy
Natuni na population belé beloyo. Bako kende wapi papa? Bolobaki na moto wa na mutuka to somba permis. Dala yanga président permis $60. Yaka so somba contrat technique. Yaka isu so somba contrat technique. Yaka lisusu osomba contrôle nini yango biloko ange belé. En tout cas vraiment o bazu biso wa to moni traiter le yaka mbala moko. Traiter le riya. To moni ka traiter wa babuka. Papa babuka kaniko ebisa ta Joseph Kabila ngonga akina na pouvoir. Aba babuka. Papa est passé 2 mois, 3 mois. Ndemo te ko débrouiller comme ngana bula ka moto na ko ruka kama sandra na lobone ke asoba na kinga bakuna ezo zindampela. La nkina ka on 2 minutes tena traiter wa buka titiza boma babomi kutuna bana watu hawa bakufi tonosa. Bakende kotinda biso nde kote ya mikawukuna pona nini? Savu di kutimia bimela kibango abize kikabino ko boko bonya tawa na boma bino. Banyoka bayaki. Ndwa ikitela. Ndwa penda so fera za ko ndwa lola. Mwade le bale so fera nyoka zinga asi hapa o anda kite. Kutime za kande boy. Ife bosola na safu kutimia pa haru kabisa solisa boso na hete kara nkobo gei. Tosuka wapi? Kwa balabika tozonga moto mu presi to vanda na biso hapa botika na mboka gere za na este. Papa na biso babu na gere na este. To be étranger te. Mama kambo ezoleka meme na este. Bose kabisa botima gere. La kame to bukala ne donc la katame bolo onyoso atetela we ko fula ko soa. Te ko soe fula la ne ndoko tola na tusa. Atetela fula kutu wakela na ngola none ikola hole wa vombikala na tusa. Mais di hole bu dambo so e fula ne di hole na ka toto melengo da shoto tonga lengo di hole bula na tusa. Président atoyange place te ko ha munga à l'aise na tusa. Te ko population fula te ko a congolais. Shobu atoye ko a étranger na wa rwandais. Te ko atoye la ne tusa. Ana ngeso e ko la ne fula we ko ana walambe mende wana tusa. Atoye fula we ko la ne wa lenga ko iwana. Message nini o lancer na président et puis na ba ana mango nyonso o bazali na gestion pour na situation na bino. Ana mongo le ko nyotengane te ko lo souffrance unyoso. Nyoto kimelo lo nya unyoso te ko la problème. Ana we ko lanja atowe ko so wala na tout ça. Wakato buke sa préavis la na tout ça. Wambuto tika to amwa polo malo kote ka wasele e ya makote na tout ça. Nyoto kimelo lo nya te ko lo so wa unyoso. Wa sala he yama. OK, merci. Prochaine question. Je vais poser d'abord la question. Est-ce que le président a autorisé à tout le monde ici de rentrer ici? On n'a pas autorisé. Comment les gens de civils peuvent se poser? Avec ces boulots, Ok, nous sommes venus voir. Non, moi je réponds au nom de Milan Moulanga. Je suis Louba. Ok. Le milieu? Oui, j'habite aussi sous ces milliers Kawele. Okay. On a démoli, on a déguerpi les gens, on vous a interdit de construire, mais on remarque que vous commencez déjà à construire. Pourquoi? Moi aussi, vraiment, ça me dépasse. Pourquoi? Parce qu'on nous a interdit quand même de ne plus encore mettre nos maisons ici. Mais à la grande surprise, on ne nous a rien signalé. On a vu seulement un camion là qui est venu et puis nous avons perdu des histoires. Par notre président, nous pouvons demander. Il fallait qu'on puisse nous signaler le bien en avant. On ne nous a rien dit, on ne nous a pas signalé, on nous a surpris. Mais avec les petits enfants que nous avons, nous n'avons pas de endroits. Nous n'avons rien comme activité que nous faisons. Nous sommes surpris. Il y a les gens qui se mouillent avec les enfants dehors. Nous passons nuit dehors à l'extérieur. Nous passons nuit à l'extérieur avec les enfants. Nous n'avons pas où y aller. Quand on fait ça, à cause de la population, nous allons faire quoi? Mais nous avons appris qu'il y a des endroits qui ont été aménagés, préparés pour vous, notamment à CNPP, à Maluku et ailleurs. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Non, les endroits-là n'ont pas été déterminés. On nous a emmenés dans des endroits-là, dans la brousse.
et non là où il y a les gens comme nous. Et puis le village, de ces villages-là, il y a des chefs coutumiers qui nous ont interdit, qui nous ont même avertis de ne pas encore passer là-bas. Dans notre souffrance, ça part la souffrance que nous avons dans nos cœurs. Nous avons accepté qu'on puisse nous amener là, en croyant que non, il y aura vraiment une bonne solution quant à nous, mais il n'y aura pas la solution. Quel est le message que vous pouvez adresser au gouvernement par rapport à la situation? Ok, ce que je peux dire au gouvernement, c'est qu'ils puissent un peu avoir un cœur du parent, que leur cœur, qu'ils puissent nous considérer comme leurs enfants, parce que nous avons des enfants. Malgré, nous pouvons quitter aux endroits où on était pour venir ici à Kinshasa. Vraiment, si quelqu'un a des moyens, ne peut pas accepter vraiment de venir vivre dans cet endroit. C'est un endroit du pauvre, c'est l'endroit qui peut couvrir les gens qui n'en ont pas. C'est l'endroit qui peut aussi aider les orphelins et des orphelines. Mais le temps que non, on nous a surpris en ça. Nous allons y aller où? Les enfants, il pleuvine. Il y a la pluie chaque jour. On se mouille avec les enfants. Pas même à manger, sans rien. Nous sommes quand même des diplômés, mais nous n'avons pas du boulot. Ce n'est pas tout le monde qui travaille. Des diplômes sont là, en train de chômer dans des maisons. nalinga yo sans intérêt d'avis. Yaka, mama.
Tokuti awa na kanda problème ezani. Toza ko implorer na makambo gouvernement national azosala. Asali. Oyo bato baza awa baza moko ya bato oyo bavotaka bango. Pour lelo ba se retrouver na bakita minene oyo bango bazo diriger lelo. Oyo toyokanaka na bango pendant ba élection que non so bo pesinga peut-être chance. Ya so na komi kingani na kosalela bino kingani. Na kobatela ba intérêt ya peuple. Mais lelo ba intérêt peuple ngo ba komi kobatela nde yango ye. Lelo ba bote belé baza libanda. Banda kubabuki. Soit disant que non, les intérêts yanani ya onatra. Et c'est sûr, les intérêts yanani ya onatra parce que tous les monde na bâtiment ya onatra. Yo gouvernement national. Tant aux autres déjà précaution ya que non, il faut au longo la batunyo surtout intérêt ya onatra. Au bon melaki bango placité. Ba o baza na CNPP baza kuna. Ba misusu batikali awa. Ba misusu ne baza awa na se ya mabele oyo. Na mabele oyo to vandi awa. Bazana bande côté ayaka moluka mais à se retrouver maintenant ndako peut-être ya banoko foot peut-être 30 000 francs 40 000 francs na tongo abimia ke cop na ye aya na tongo boyenda kwa na esanini ekwei moi biloko ne mike zaki na kati esanini ebungi kotoyo bazobuka kotoyo il paraît que non excellence Gilwando aye kozongisa batu na kati ya kawel ba oba ke kuna solution na bango eza nini? D'abord, est-ce que avant Baya Kobuka, pesa kibino préavis, to Baya bisa kibino bo luka déjà bolongo na malemba avant que Baya. OK. Merci monsieur le journaliste. Na mutuna malam. Et ça la mara toujours brisque. Une fois tout mon message ko Mulumba. Moi na mboka oyo. Ayana ba tracteur na ye, abana Kobuka, bandaku ya matériaux durables lobinini, bato bandaku ya ba tol batikala. Balingi komona bandako ya matériaux durables était na kati kawel. Mais na bandako na bandako buka ezaki lo azopona. Soki abuki oyo a sauté aki abuki mususu. 17e. Lelo batunyo surtout a. Tant que nous na kati a baja on attraper bazali. Oyo on attrape na incapacité ya kofuta bango ba mbongo na bango o bango ba nyokomela pendant que jeunesse na bango nyo surtout. Le ba papa misusu ba côté na sa mabele ali ta salaire wana bienti mais on a à récompenser peut-être na lopango na mabele que non vanana momentalement le lobo bolongo libana bana na baki wapi bon yebisa biso na musko awa ndenge babuki vi bozo vivre ndenge nini bozo la ndenge nini mbula soki ebeti bozo sala ndenge nini pona ko sokola ba besoin na bio bozo sala ndenge. OK, merci pour na mutuna na yo. Na kolinga ko répondre par des gestes et par des actions. Na yebi que nos caméras ko filmer atala ndenge bato bazo vivre. OK. Caméraman a koki ko tourner amona vraiment bato bazo vivre. Mbula se beti bato baza libanda. Moi au moins na sa moi. Nga peut-être na tambo na parasoleil. Parce que na yo kotala ba famille na nga awa. Et nga mo pe na vandaka awa. Azolanda na yako tala ba famille o batikala ki awa ke na luka moyen ya kolongola bango nanu ko ke ni ko bonga bango quelque part mais tala ba monsieur ko nga peut-être na zana moi nzamba pesa moi quelque chose ya ko bomba famille e bongo ba o baza libanda mais ba konza mboka ba annoncer que bazos ba kozwa bino ba kende ko tsa bino na bisika o esengeli ba mususu toki ke ba kibino bokete pona. OK au monde avant ya ko kena mo il faut oyebisa déjà que nos places toujours qui déjà place telle tant ozo kena batu wana est-ce que akotia bango na ba conditions surtout yo batu ba vivaka ena atambusa première lona no bakinda kana batu batambusa batu na kati ya ba moyi na ba sobe ba nyoke su ba misusu ba kufi ozolanda bazo kene na tracteur liboso ezo fongola nzela s'il vous plaît papa caméra au moni makamuna zoloba monde entier elanda ngai biso ba congolais na mabele na biso to komi lokola ba wumbu to komi lokola keno batu oyo ba uti ngambu ya Brazzaville lokola ba angolais lokola ba rwandais ata rwandais na mboka na ko vivre obiso to zomona ate
oyo commune déluge message nini relancé sikoyo na bakonzi ya mboka oyo bazolanda yo parce que bango mpe balobi ke basali yango mpona intérêt public parce que espace oyo ezali ya l'état bino booccupa yango illégalement sans que bozala na autorisation l'état récupérer badroit na ye azwi baprécaution ya kologe bino esika mosusu oyo bino apparemment boza d'accord te message nini okolancer sikoyo na bakonzi ya mboka nga na kointerdire nazoloba bien na gouvernement national na lobby provincial te s'il vous plaît bakonzi baza na gouvernement national boyoka ngai oyo aza peuple oyo bapesaki bino bras po bokoma bisiko bino boza lelo peuple oyo pe a interdire bino te bosala misala ya malonga na kati ya concession on a traité mais bokanisa au moins que no peuple oyo tant tozolongole na kati ya concession on a tra tokotia ye wapi bana na bango bakati ba classe Bacha Bazemi baboti kobota o ezaki brisque. Il y a des morts même awa et ezana ba maman misusu awa babusisi kobuka boyemba moko apike crise mbamoko akufi. Bazana mort. So tembe ba ya balukanga na kolakisa bango pe esika ba matanga ezali. Au juste biso peuple congolais tozo vivre ndengeni. Na mboka o ya biso moko. Est-ce que toyokana kana bango boy? Na sima nango bakozongela biso lisusu. Ok, merci Ndeko. Message n'a eu passé. Bon comprendre, émotion za makasi, kande za makasi. Po bandeko basatanda ina ngote brusquement, ba engin yé, ba bandiko au déguerpir bango, ba bandiko démolir en tout cas kande za makasi. Mais biso toujours continuer ka kotambola. Toyo kapé bandeko mususu total la bisika oyo bandeko bazola la ceux qui za ndengeni. Bozala toujours branché. Ma policier, hein? Oye, tala sabo, chef. To comme pas la policier, hein? Tout verti bango, tout le monde va se banda quoi? Ba poudre bango na butu. Ba kanga bango ba arrêter bango. Zoto bimela bisi. To bimela mama to bimebo. To keto bimela bango. Pasa musala bango. To lo bake. Po la biso to lembi. Po sa musala bi. Odi ko salinda ko ba ye na butu ba. Tangi bino nyuso. So sa ka ata ka ata. Bolo wa to bisia au fundo. Chef to ko ba kuna. Journaliste to ba kuna pa policier. Bakota mabele basakaze na bango ne basala biso. Lelo yi bapesi rapport ke bazu bango na téléphone. Bani melelo basaka na bango lisusu. Toke pa na police wana. Toke Maître Bobine. Tatini bango. Atabali ade. Tokomi na baba da maboma boye pona ni. Milima
biso tosali mosala ya kolongola bandako oyo ordre epesamaki tosala yango population bazongisi bandako bazongisi bangari sikoyo bandeko oyo bakonzi bayebisaki ke bakende bisika mosusu tant que bali kokende te bokosala nini mpona bango mpo baza oyo ebele ata bokangi bango bokokanga bango nyonso me baprise kotonda. Ok, c'est bon. Sina maloba na yo. Babimisa mituka ke batambola bakende na mituka bamata bakende bango baboyi kokende bafandika wana baninga exemplaire ata bake partout baninga basi bakendeki déjà exemplaire za kisaki bakende bango bafandi baboyi kokende bali bafana ka wana comme si bamoni ke ane mabele ya bango kaka ya libela yango wana babifandeli siko na mito yo leta ndia sala musala. Message nini okoye ko lancer pona bango nanu bandeko bazawa et puis bakonzi basala nini kasi nazo pesa message pa bandeko na ngai bazawa balongola bangari wana bazala batu tawa bakobima na nzela mituke komona bango bakozwa bango comme si bazana donc bazomona ka l'état azati l'état sala siko musala. Ok, merci beaucoup ndeko Jacques Botouli, merci ndenge otambolaki na biso. Voilà, na boende to sukisi reportage na biso ya mokolo lelo ba papa ba mama bandeko bino nyonso obolingaka PSB télévision obolandaka biso na poto na Afrique pe na ba province na biso awa na République démocratique du Congo to tamboli na bino na Paka Juma to tamboli na bino na Kawele tozaki na ndeko Jacques Botouli oyo azali élément ya la police oyo azaki guide na biso to tamboli to sali ronde en tout cas constat ezali regrettable to kuti bana mikie ba bébé ba nourrisson bazali kolala libanda bazali kolala na balabala esika ya kolala ezali te to kuti na ba centre misusu bana babotami na se émotion en tout cas epesi pasi mingi na mitema mama azemi na se émotion bazobuka ndako na ya kokite aboti nyonso wana ezali ba réalité bino moko bomoni yango na bilili na biso boyoki ba témoignage en tout cas epesi pasi bisika oyo l'état abongisi po bandeko ya Kawele na Paka Juma bakende kovanda bango balingi yango te boyoki même ba témoignage ya bandeko o bakendaki kuna bazongi po bamoni ke ba condition ezali kuna ezali malamu te en tout cas bandeko bakonzi ya mboka o bazali ko traiter dossier oyo bomeka un peu kotala likambu oyo vraiment avec beaucoup de sérieux pambate ba vie ya bato ezali en danger botala rara ba centre de santé bukani ba hôpital bukani bana bazokende classe te nyonso wana ezali kopesa pasi. Merci na ndenge bozaki belé ya kolanda biso, merci na ba abonné na biso ya sika soki ezali mbala liboso otala chaîne na biso oyene esika malamu kobosana te o s'abonner puis activer cloche ya notification pambate to kozongela bino lisusu na mikolo ezali koya po dossier o ezali très sensible ba vie ya bato ezali en danger to kozonga mbala sima totala évolution za ndenge nini soki bandeko bakokende finalement to bakokende te to l'état akozwa ba disposition nini bokolanda yango nyonso kaka na bilili na biso tokutani mbala sima nzambe abatela bino.